Salut, mais mon ça m'a belle été, mais on dit ça de mon ça m'a belle été. Peut-être faut mon ça tolo. Je suis comprendre que mais qu'on ça te. C'est quoi tolo le monde en est logique. Mais comme pas ça ouais. C'est de ma belle là soutien. Télé ça le cambarando ya soutien. Oh ma belle été les ma YouTube c'est pas provoquer. Il faut qu'on réponde bango que ah ça bozo ça la rando dans mon regarde ça rando dans ma belle ngai boelelo il tient de des appoints parce que ma belle est moi et je pense peut-être la plus à mon musique ma belle est mon antenne en puis bon oui salut la décoboni kuna et ça va Sirène la donna les lorando ça m'a cassé parce que ça va chauffer la sirène de les lorando ouvert na limite maman bijou ya te maman bijou skizinga parce que nous avons des émissions maman bijou ya mbinga ye moko maman bijou moko koto expliquer sali bandeko ngako na nga maman bijou maloba dans un YouTube, ça a 100 000 vues et 100 000 abonnés dans la chaîne de YouTube. Mais Mikolo, on a invité avec comme cas Sirène d'or. Parce que Sirène d'or a tout découvert de la qui est bien été. Ailleurs, après la live a bimi donc, et ça moi phénomène mon bonheur. On dit ce que photo qui est tout banda kosolo la Sirène d'or, aller à moi la qui était pour moi Mikolo la chaîne à Sirène d'or la zone de mes sous-soutés. Bon, maman bijou par respect, non, quand le coup là, où il y a par respect, non, son assistant qui n'a pas déjà monté, il y a pas de démarrer déjà. Maman Sirène n'a pas maintenant, les camboussans, il n'y a rien. T'as un dégoût, mais là, ti. Na vie à l'ex, à modèle, là, qui s'en a un coup, n'a pas un dans le soir, mais il y a une bonne vie pour ils allaient expliquer, puis on a tout le monde à la salle, ma camion sur les années. Ah, maman, je veux que tu me témoignes à ce là, qui n'a. Ils ont arrêté ma bijou, ils ont saucisson jambon, ils ont saucisson sous ta langue, ils ont un plastique, ils ont décoration. La carne, ils ont jamais. Ils ont un jambon, tu connais, ils ont un marque. Ils ont une confiture. Donc, ils ont il y a jaune, il y a rouge, il y a un marque tolé. Si vous avez tout nous compter à ça démarrer bon moi puis je n'ai pas expliqué beaucoup de démarrer rando des sirènes de la maman ça qui m'a déplacé avec autre micro bandeko quand il a ça maman puis je ne connais pas travailler à la sirène de là pour bah YouTube c'est nous sous pas vendre mais ça n'a rien ok maman puis je merci pour la soutien merci qu'on t'aime à les amis après sirène de là expliquer maman puis je dans son lobe pour comprendre la carte tout là bah maman bijou malobaza c'est un an youtubeuse la youtubeuse ça nini quoi en fait aller courir pour ça dans le quoi moi partenariat avec Mikolo vraiment pas éliminer non faut en réalité avec un bénévolat bon on a respecté parce que à honorer en fait dans la sirène dans la 1000 abonnés écoute on a combien de complété on a 100 000 abonnés à Kititi na 1000 abonnés abina kiti pour ça la sirène yo kan niveau bon maman bijou to ki olingi nini thème de les années ma question ça va réponse ça yaka abi sirène do na lobby au coach live to monyo na live mo ya nini awa e coach ba fi bele na YouTube live o ni lisi lobby da butu ozaya qui présence to wana mais sirène do na niveau soigné na live wana o salirando na film ko boy nga question nga eyena tuna yo oyebi fi yango boweleli nini ekami bozalaki koswana en plein live bino mibali na bacommentaire yango to déclenché émission ezali ya rando yo moko loba na minoko na likambo nini o boswaneli nga yalobi mama bijou na swani na nani expliquer nga parce que ba live na kota lobi za mwa mingi abi oswani na YouTube zo mama maloba mama TV la maman maloba pardon na betani minoko oswani na YouTube zo komodi maman zela tellement que ba epé parce que belé zela na ba komodi
Maman malewa exactement. Malewa maloba maman wana ça comment dire encore. C'est là de la yo reconnaître tel que soit na oswani makasi ko fingani. Ba YouTubeuse maman malewa kanisa na moza moto avant moko na landolo ba yumo il faut y parce que yo ndo oswana kisa na maman. Ngas ko c'est quand on a dans ma ba boka. Oui. Ma bijou. Na saboli maman malewa wana kitoko makasi. Mais c'est là de la poignée. Ok, live to yeba na makambo ko soit makasi peut-être pourquoi comme ko fingana. Ma bijou na finga na kitoko so tout monde na fingo. So tout monde na fingo te ma bijou za kindemi. Pourquoi mon Dieu so ko la vérité swaka. Nga c'est là de la ma bijou moko au moins yaki. Ozaki na live wana ça veut dire olandi. Nga na fingi moto te. Nga na coach live na mama kamba ba na live et ça son sté. Nga c'est là de la bon, na coach na live na omona. Et live mo et ça juste été. Mon colo live a soigné sa moto o afingi été. Pour fi moko boyaki. Fi wana Masanjoli de Kombolai. Azaba ba kombo ya bato akala kuna ya Bible. O ba salela Jésus ma miracle makamo ya bongo. Fi wana. Asaboli maman YouTube zo aloga ba do sa émission. Fi wana asaboli ngamo na la lèvre. Je viens pour attends d'abord j'arrive parce que les vidéos cette fois ça passe. D'abord je ne vais pas encore regarder ça. Attends, tu vas me répéter merde. Oh. C'est quoi ça? Waouh, you got it. Bon, c'est là de la continuer comme d'autres comme ça, ils m'ont dit oui. Maman, puis je regarde les bisous, gagne dans la caméra. Ce qui vérité, c'est faut regarder dans le ton raté. Quand la live mon colo live on a pas commentaire. Je pense pas tant pas commentaire. Parce que tu fan n'a quelqu'un ça veut dire pas tant pas commentaire. Dans la lobby que lève vous en sensité. Yo mutozo ça la live, ozo finga muto a fingi yote. Répondre muto a fingi yo pour maman ezaki monsieur moto peut-être avant la semaine ou azaki na plateau mais azaki na l'import ce qui les prendre journaliste mais maman on a commandé kinga mais azaki na journaliste ni comme l'import. Ba avant que maman ça mon le boy. En tout cas maman soit rendez-vous na pas copier. Na beteli o baboko oyebi ko sabola maman ya wapi yebi ko sabola kasi maman na rasa dans la journaliste l'import raso sabola ande boy o sabola kitoko amutarando maman en tout cas na so maman bijou ba youtubeuse bazali rasa wana na yeba kate ka sabola kaboy asaboli TV Asaboli TVT. TVT, sous les quatre mots que l'on a fait, le petit TVT, on a la jalousie. Parce qu'à zo djembe la moninga ne yasa na succès. Parce qu'il faut qu'on l'aura vérité. TVT, ouamasi kitoko. Yaro li kam mama bijou tout solo. Oh mutaza pembe mutaza mundu mutayinji. TVT pembe. Nganga sala ngabo na yinji nkolopo la mundela tinga yinda sala noir. Yo quand il va finir pour la lettre, ok, il va finir ma tête à fingi, ma finir à fingi, ma finir des acquis pour me coller un gars dans ça va tempter. Boyer qui n'a rien et comme il t'aime là. Peu la tête m'a rendu bleu de boyer dans mon gâté. Ok, c'est là de la truc comme que chauffer bon nazo qu'on comprend des missions té. C'est là de la calme. Salut, mais moi ça m'a belle été mais ndetse ya bebe bonto mabilité peut faut monde ça tolo yo zo comprendre que mais ko ça te c'est quoi tolo yo monde na logique mais comme pas ça ouais c'est là de ma belle là tu télé les ça camarade ya soutien ou ma belle tellement ba youtuber c'est pour provoquer il faut qu'on réponde bango que ah ça bozo ça la rendre dans mon regarde ça rendre dans ma belle ngai bo lelo
Mais tiens, de les problème parce que ma belle et moi, je pense peut-être la pousse à un de mon musique. Ma belle et moi, on a été dans le bon, salut. La décoboni du Makuna. Et ça va. Sirène donna. La donna, les lorando, ça m'a cassé parce que ça va chauffer. Ça va chauffer. La sirène donna, les lorando ouvertes. La ligne, maman bijou, te maman bijou, skizenga parce que nous avons dit l'émission maman bijou, il y a un bingaye, mon maman bijou, mon coco expliqué. Salut bandeko. Ngakubuna nga maman bijou, maluba. Dans la YouTubeuse, dans la 100 000 vues. Et 100 000 abonnés dans la chaîne de YouTube. Mais Mikolo, on a invité à aller comme Sirène d'or. Parce que Sirène d'or, on a découvert, on a bien été. Alors, après, la live va bien, donc, et ça m'a fait le même mot. On dit ce que photo Québec, tout le monde a consolé la Sirène d'or, on a quitté pour la chaîne à Sirène d'or, la zone de main sous-sauté. Bon, maman ne joue pas respect, non, quand le quoi, on n'a pas respect, non, sur ma société, n'a pas déjà monté, on a démarré déjà. Maman Sirène d'or, on a maintenant les Cambodgiens, rien. T'as la démotion, mais là, ti. Na vie à l'ex, à modèle, la qui s'en a un coup, n'a pas on dans le soir, mais on peut la bonne vie pour les années. Expliquer que tout le monde a la salle, ma camion sur les années. Ah, maman, je veux que tu me témoignes à ce chauffeur qui n'a. On les a arrêtés, ma bijou. On les a saucissons jambon. On les a saucissons sous ta langue. On les a en plastique, les a décoration. La carne, on les a mis. On peut ça le jambon, là tu connais où même. On les a qui n'a marqué. On connaît ça au confiture. Donc les ébélés, il y a jaune, il y a rosé à la rouge, il y a ma marque qui est liée. Si bloc ça qui est nous sous quand on va se débarrasser. Bon, moi puis je n'ai pas expliqué pour démarrer rando. T'es Sirène de la maman ça qui m'a déplacé les coachs micro. Bandeko, quand il a ça maman puis je me connais beaucoup travailler la scène la Sirène de la. Pour YouTube c'est mon sous moi là dans le ça la cahier. Ok maman puis je merci pour la soutien non mais c'est quoi thème annulé les amis. Après Sirène de la effectivement maman puis je dans le ouais pour comprendre la carte. Donc là, maman bijou, malobaza c'est un an. YouTubeuse la YouTubeuse a mené quoi en fait. Allez, courir pour ça, le quoi à moi partenariat avec les coloriers, mon quoi aligné. Non, faut en réalité à cette carte bénévolat. Bon, on a respecté parce qu'à honorer en fait. Et dans la Sirène, dans la 1000 abonnés, écoute, on a combien de temps complété? On a 100 000 abonnés à Kititi, on a 1000 abonnés. Après, qui pose à la Sirène. Il n'y a aucun niveau. Bon, maman, bijou, ok, au lingini, thème, le anime. Ma question, c'est la réponse, c'est ça. Après, Sirène, donne le coaching live. Tout le monde a live, moi, les coachs vont faire des na YouTube, live, il y a des lobby dans tout, aux arrêts qui présentent ce mais Sirène, donne un niveau soigné dans live, voilà, au salirando, na film au boy. La question d'anga et na tout na yo et puis fiango bo wele limini et quand vous avez qu'on soit en plein live bino mi bali na ba commentaire yango to déclencher et monsieur ezali ya rando yo moko loba na miloko na ikambo nini obo soaneli ngana lobi mama bijou na soani na expliquer na parce que ba live na kota ki lobi za mwa mingi abi o soani na YouTubeuse o mama maloba mama tevela maman maloba pardon na betani minoko oso na utiliser comme maman c'est là tellement qui va être parce que belé c'est là ba komora maman malewa exactement malewa maloba o ba maman wana ça comment derrière encore c'est là de la yozo reconnaître tel que soit na o soit ni makasi o fingani na YouTubeuse maman malewa kanisa na oza moto avant moko na landolo ba yumo il faut y parce que yo ndo soit na kisa na maman Gasco c'est quand on a dans mal baboka. Oui, ma bijou. Na saboli maman malewa wana kitoko makasi.
Mais c'est de la poignée. Ok, live, tu es bon dans ma caméra, soit ma casse peut-être pourquoi comme qu'on finga. Et ma bijou, ma finga na kito, ko so tout le monde na fingo. So tout le monde na fingo, ma bijou ça kinde. Pourquoi mon Dieu, soit la vérité, soit. Nga c'est de la ma bijou moko au moins qui. Ozaki na live, ça veut dire au lundi. Nga na fingi moto te. Nga na koti live, na mama kamba ba na live et ça a son sté. Nga c'est de la. Bon, na koti na live na omona. Et live mo et ça juste été. Mon colo live a soigné sa moto o a fingi été. Pour fi moko boya ki. Fi wana Masanjoli de Kombolai. Aza ba kombo ya bato akala kuna ya Bible. O ba salela Jésus ma miracle makamo a bongo. Fi wana. Asaboli mama YouTube zo aloga ba dosa émission. Fi wana asaboli ngamo na la lèvre. Je viens pour Attends d'abord, j'arrive parce que les vidéos cette fois ça passe. Alors d'abord je vais pas encore regarder ça. Attends, tu vas me quoi ça? Eh, waouh, you can't tell. Bon, c'est là de continuer à me donner comme ça, je m'en vais à côté de maman, puis je regarde les bisous, je gagne dans la caméra. Tout qui vérité, c'est faux, dans le ton raté. Quand on a les bisous, mon colo live, on a pas commentaire. Je pense pas tant à pas commentaire. Parce que tu fan n'a répondre, ça veut dire que tant de commentaire. Quand on a lobby qu'elle lève, vous avez la sensité. Yo mutozo ça la live, ozo finga muto a fingi yote. Répondre muto a fingi yo pour maman les aki monsieur mo peut-être avant une semaine ou azaki na plateau mais azaki na l'import ce qui les prend des journalistes mais maman on a comme les kinga mais azaki na journaliste c'est comme l'import. Bah avant que maman ça m'a mis le point. En tout cas maman soit na ndeboye na iba copier na bête le baboko oyebi ko sabola maman ya wapi ko sabola kasi maman na rasa dans la journaliste de l'import raso sabola ndeboye o sabola kitoko comme ta rando maman en tout cas na so maman bijou ba youtubeuse bazali rasa wana na yeba te ka sabola kaboy asaboli TV Asaboli TVT. TVT, sous les quatre mots, on a fait le but TVT, on a la jalousie. Parce qu'à ce djembe la monnaie, on a succès. Parce qu'il faut qu'on le voit vérité. TVT, ou à moi si qui toko. Il y a un cas, maman, je suis tout seul. Oh, mon tasa pembe, mon tasa monde, mon taïnji. TVT pembe. Nganga c'est la bonne yinji, qu'on peut la monter la tinga yinda, ça la noire. Yo quand ba finga pour na esto zo ke ba finga mate na fingi ba finga ezaki pour mikolo ngai na sala ba temte boye nga rando e comme temna pe ba temna rando bino de boye na mongate. OK, c'est là de la truc comme ko chauffer bon azo ko comprendre l'émission té. C'est là de la calme. Salut, mais mon ça m'a belle été mais ndeti ando de monte ma belité peut vraiment ça tolo yo so comprendre que mais ko tsate c'est quoi tolo le monde en logique mais comme pas ça ouais c'est de ma belle là soutien télé ça le cambarando ya soutien ou ma belle télé ma youtubeuse va se provoquer. Il faut qu'on réponde bango que ah ça bon ça la rendre dans mon regard ça rendre dans ma belle ngai boelelo. Mais c'est un de des points parce que ma belle est moins je pense que peut-être la pousse à rendre mon musique. Ma belle est moins à puis bon, oui. Salut. La découverte de Kuna. Et ça va. C'est rien donne. La donne, les Laurent, ça m'a cassé parce que ça va chauffer. Ça va chauffer, là, c'est vrai de la les lots rendent ouvert. Na limité, maman bijou ya wa
te Maman Bijou skizingai parce que nous avons dit monsieur Maman Bijou ya mbingai moko Maman Bijou moko koto expliquer. Sali bandeko ngako bunanga Maman Bijou maloba. Dans la YouTubeuse, dans la 100 000 vues et 100 000 abonnés dans la chaîne de YouTube. Mais le colo on a invité à comme cas Serendo parce que Serendo a tout découvrir de la qui est bien té. Ailleurs après la live a bimi donc et ça moi phénomène mon bonheur. On dit ce que photo Québec tout banda ko solo na Serendo ali na mwana za qui découvre moi na colo la chaîne à Serendo la zone mais sous-sauté. Bon, Maman Bijou par respect na oka lokola oyaka na par respect na sona sizote na baki cha monter na ba do démarrer déjà. Maman Serendo na pe mana likambo za nini ya. Tala ndenge ozomela. Ti. Na vie ya lix a modèle oyo lakisa na mokuna avant banda oswana yo mutu za na bonne vie boy oyo ezali expliquer biso na mutu mona awa na sali makambo nyonso ezali. Ah Maman Bijou elokita mutu te mwana slash chauffaki na oyo eza arende Maman Bijou oyo eza saucisson jambon oyo eza saucisson mosusu tala yango boabe eza ya plastique te te eza décoration te akameko oyo eza nini oyo mpe eza bajambon nauti kolia oyo nini oyo ezalaki na maki oyo kuna eza oyo baconfiture donc eza ebele ya jaune yango eza ya rouge yango bamaki tolie ti biloko ezalaki to mosusu kapela nga sa débarrassé bon Maman Bijou naza ta expliquer bo te kana na démarrer rando te Serendo ya mama azala okimanga la déplacer ya kotia micro bandeko ngai naza Maman Bijou mikolo na koko travailler na scène na Serendo da po ba youtubeurs pe mosusu babanda komesanaka ye. Ok Maman Bijou merci pour la soutien na merci ko tema lelo ezali api Serendo na expliquer bon Maman Bijou ndazoloba pour comprendre naka to ga ba tumbalinga na Maman Bijou maloba za c'est nani YouTubeuse na YouTube na YouTubeuse nini quoi en fait ali ko ya ko sa nga lokola moi partenariat avec mikolo ye moko alingi na non faut en réalité à faire cas bénévolat bon on respecter parce que à honorer en fait dans la sirène ngala la 1000 abonnés écoute na combien ta complété on a 100 000 abonnés à kititi na 1000 abonnés à tout na kiti pour ça la sirène yo ka niveau. Bon, Maman Bijou toki olingi nini thème lelo eza nini ba question eza yo ba réponse eza yaka abi Serendo na lobi okoti live to moni na live moko ya monene awa ekoti ba vie ebele na YouTube live oyo enyelisi lobi na butu ozalaki présence no wana mais Serendo na niveau swani na live wana osali rando na film moko boye nga question na nga eye na tuna yo oyebi fi yango boweleli nini likambo ozalaki koswana en plein live bino mibale na bacommentaire yango to déclenché émission ezali ya rando yo moko loba na miloko na likambo nini oyo boswaneli ngai nalobi Maman Bijou naswani na nani expliquer nga parce que balive nakotaki lobi eza ma mingi abi oswani na youtubeuse oyo Maman maloba Maman tevela Maman maloba pardon nabetani minoko oswani na youtubeuse okomoni Maman c'est là tellement qui va être parce que beleza na ba Congo dai Maman malewa exactement malewa maloba o ba mama wana za kama ndene moko c'est là de la yo reconnaître tel ko soit na oswani makasi ko fingani na youtubeuse Maman malewa kanisa na oza moto avant moko na landolo ba yumo il faut y parce que yo ndo oswana kisa na Maman ngasko c'est quand on a su maloba boka oui Maman Bijou na saboli Maman malewa wana kitoko makasi mais c'est là de la point nini ok live to yeba na makambo ko soit makasi peut-être pourquoi comme ko fingana Maman Bijou na fingana kitoko so tout monde na fingo so tout monde na fingo te Maman Bijou za kindeni pourquoi mon de so ko le ba vérité swaka nga c'est là de la Maman Bijou moko au moins yaki ozaki na live wana ça veut dire olandi nga na fingi moto te na koti live na mama kamba ba na live eza asonste nga c'est là de bon na koti na live na mona et live mo eza juste te mukolo live a swani sa moto o afingi ete pour fi moko boyaki
Fiwana Masanjoli de Kombolai Azaba Bakombola bato akala kuna ya Bible ko basalela Jésus ma miracle makamo ya bongo Fiwana asaboli mama YouTube zo aloga bato sa émission Fiwana asaboli ngamo na la lèvre je viens attends d'abord j'arrive parce que les vidéos cette fois ça passe je ne vais pas encore regarder ça. Attends, tu vas me faire ça. Je vais te les répéter, merde. Oh. C'est quoi ça? Eh, waouh, you can't tell. Bon, c'est là de la quotidien comme d'autres comme ça, ils m'ont dit que maman pigeon a des bisous, gagne dans la caméra, tout qui vérité c'est faux dans la banane, tout raté. Quand la lèvre mon colo live on a pas commentaire, je pense pas tant pas commentaire parce que tu fan là quelqu'un ne va ça veut dire pas tant pas commentaire. Quand la lobby qu'elle lève vous a la sensité. Yo mutozo ça la live, ozo finga muto a fingioté. Répondre muto a fingi pour maman les aki monsieur peut-être avant 20 semaines azaki na plateau mais azaki na l'import ce qui les prendre des journalistes mais maman on a communiqué kinga mais azaki na journaliste ni comme l'import bah avant que maman ça m'a mis le boy en tout cas maman soit na ndeboye na pas copier na bête le baboko oyebi ko sabola maman on a pas perdu ko sabola kasi maman on a rasa dans la journaliste l'import raso sabola ndeboye o sabola kitoko amutarando maman en tout cas même so maman bijou ba youtubeuse bazali rasa on na yeba kate ka sabola kaboy asaboli TV asaboli TV te sous les quatre mukolo life alo petit TV te anazali na jalousie parce qu'azo j'aime de la moninga na yaza na succès parce qu'il faut qu'on le va vérité TV te wa mwasi kitoko yango likambo mama bijou to solo mutaza pembe mutaza mundu mutayinji TV te pembe nganga sala ngabo na yinji nkolo la mondela tinga yinda zala noir yo kandi ba finga kuna na eto zo okede ba finga ngape na fingi ba finga pe na fingi ba finga ezaki pour mikolo ngai na sala ba temte boye nda rando e comme temna pe la temna ba rando bino de boye na mongate ok c'est là de la truc comme ko chauffer bon azo ko comprendre l'émission te c'est là de la calme. Salut les monde ça m'a belle thème ndeti ya dobe bonto mabilité peut-être faut monde ça tolo yo so comprendre que mais ko ça te c'est quoi tolo le monde en logique mais comme pas ça ouais c'est là de ma belle là tu télé ça le cambarando ya soutien ou ma belle télé ma ba youtubeuse va se provoquer il faut qu'on réponde bango que ah ça bozo ça la rando dans mon regarde ça rando dans ma belle ngai boelelo. Mais tu as donné ça pour elle parce que ma belle et moi, je pense peut-être la pousse à la musique. Ma belle et moi, on a été dans le bon, salut. La découverte de ma et ça va. C'est une donne. La donne, les lorando, ça m'a cassé parce que ça va chauffer. Ça va chauffer la série de les lorando ouvert. La limite, maman bijou, maman bijou, skizinga parce que nous avons dit l'émission maman bijou, il y a mon maman bijou, mon coco expliqué. Salut bandeko, gakubu nanga maman bijou, maluba. Dans la YouTube, ça a 100 000 vues. Et 100 000 abonnés dans la chaîne de YouTube. Mais Mikolo, on a invité à aller comme Serendo. Parce que Serendo a tout découvert de la bien. Alors, la live va bien. Donc, et ça m'a fait le même moment. On dit que votre Québec, tout.
tout banda kosolola na sirène to bandi yango nazwaki te bozomona mikolo na chaîne na sirène nazobima lisusu te. Bon, maman Bijou par respect na oka lokola oyaka na par respect na sona sinon te nabaki ja monte na yango ba don démarrer déjà. Maman sirène to na pe mana likambo eza nini ya tala ndenge ozomela ti na vie ya lix ya modèle oyo olakisa na mokuna bango bato oswana yo moto oza na bonne vie boye oyo eza nini expliquer biso nano tomona awa na sali makambo nyonso eza nini. Mama Bijou ezokita moto motema wana sina chofaki na oyo eza arende Mama Bijou oyo eza saucisson jambon oyo eza saucisson mosusu tala yango bale eza ya plastique te te eza décoration te akala monoko oyo eza nini oyo mpe eza bajambon nauti kolia oyo nini oyo ezalaki na maki oyo kuna eza oyo baconfiture donc eza ebele ya jaune yango eza ya rouge yango bamaki tolie ti biloko ezalaki to mosuku apena ngasi ya démarrer bon moi Bijou naza ata koexplike biloko te ngana démarrer rando te sirando ya mama azala okimanga ya déplace ya kotia micro bandeko ngai naza Mama Bijou mikolo nakoki kotravaille na scène na sirando na mpo bayoutubese mpe mosusu babanda komesanaka ye. Ok Mama Bijou, merci pour la soutien na merci ko tema lelo ezali abi sirando na expliquer Mama Bijou ndazoloba pour comprendre naka toza bato balinga na Mama Bijou maloba za nani youtubeuse na youtubeuse munene quoi en fait alingi koya kosala nanga lokola mwa partenariat mike mikolo ye moko alingi na ofuti na ngai te afeka bénévolat. Bon, na respecté parce que à honorer en fait na la sirène ngala la 1000 abonnés kutu na combien ta combien moto a 100 000 abonnés akiti ti na 1000 abonnés abi na kiti po za la sirène yoka niveau. Bon Mama Bijou tokei olingi nini thème lelo eza nini baquestion eza yo baréponse eza yaka abi sirène ndo na lobi okoti live tomoni na live moko ya monene awa ekoti bavie ebele na youtube live oyo enyelisi lobi na butu ozalaki présence no wana mais sirène ndo na niveau oswani na live wana osali rando na fi moko boye nga question nanga eye na tuna yo oyebi fi yango boweleli nini ekami bozalaki koswana en plein live bino mibale na bacommentaire yango todéclenche émission ezali ya rando yo moko oloba na miloko na likambo nini oyo boswaneli ngai nalobi Mama Bijou naswani na nani explike nga parce que balive nakotaki lobi eza mwa mingi abi oswani na youtubeuse oyo mama maloba mama tezela mama maloba pardon nabetani minoko oswani na youtubeuse okomoni mama zela tellement ki bazalaki ebele ezali nano bakombo na ye mama malewa exactement malewa maloba oyo bamama wana ezaka mwa ndenge moko sirando na yo ozoreconnaitre te lobi koswana na oswani makasi ofingani na youtubeuse mama malewa kanisa na oza moto avanga moko nalanda oloba yo moko ifo oyiba parce que yo nde oswanaki ezanga mama nga siko sirando wana nazwi maloba boyoka oui Mama Bijou nasaboli mama malewa wana kitoko makasi mais sirando na po nini okei live toyeba na makambo koswala makasi peut-être pourquoi okomi kofingana Mama Bijou nga nafingana na kitoko so otumoli nga na fingo so otumoli nga te na fingo te Mama Bijou ezalaki ndeni pourquoi moto soki oloba vérité swaka nga sirando na Mama Bijou moko omoyaki ozalaki na live wana ça veut dire olandi nga nafingi moto te na koti live na mwa makambo oloba na live oyo eza asonse te nga sirando na koti na live wana na omona live mo eza juste te mokolo live aoswanisa moto oyo afingi ye te mpo fi moko bo ayaki fi wana Masanjoli nde kombo na ye azala bakombo ya bato akala kuna ya bible oyo basalela jésus bamiracle makambo ya bongo fi wana asaboli mama youtubeuse oyo alobi badosa émission fi wana asaboli ngamo na la lèvre. J'ai bien fait. Attends d'abord, j'arrive parce que les vidéos, ça passe. Attends d'abord, je ne vais pas encore regarder ça. Attends, tu vas mettre ça.
Oh. Quoi ça? Eh, waouh, you can tell. Bon, c'est là de continuer à me causer mon bébé. Maman, puis je vais aller sur une gagne avec un tout qui vérité, c'est faux, là, le ton raté. Quand on a ici, mon colo live, on a un commentaire. Je pense que tu as un commentaire. Parce que tu es fan de quelqu'un, ça veut dire que tu as un commentaire. Non, on a lobby qu'elle lève aux sensité. Yo mutozo sala live, ozo finga muto a fingi yo te. Répondre muto a fingi yo pour maman, izaki monsieur mo faisait peut-être avant-hier semaine ou azaki na plateau mais azaki na l'import, ce qui répond des journalistes mais maman on a commandé kinga, mais azaki na journaliste ni comme l'import. Bah avant que maman ça m'a mis le point. En tout cas, maman soit na ndeboye na iba copier. Na bête le baboko oyebi kosabola maman ya wapi oyebi kosabola kasi maman na rasa dans la journaliste l'import rasa osabola ande boye osabola kitoko amuta rando maman en tout cas na biso mama bijou ba youtubeuse bazali rasa wana na yebaka te kasabolaka boye asaboli TV asaboli TV sous les quatre mukolo la falo petit TV na azali na jalousie parce que azo djembe la moninga na yaza na succès parce qu'il faut qu'on le va vérité TV wa mwasi kitoko yango likambo mama bijou to solo oh mutaza pembe mutaza mondo mutayinji TV pembe nganga sala ngabo na yinji ngolo la mondela tinga yinda zala noir yo quand va finga pour na eto zo ke ba finga ngate na fingi ba finga ezaki pour mikolo ngai na sala ba temte boye kinga kando e komi tenga pe ba temba ba kando bino ndi boye na mongate ok c'est là de la truc le komi ko chauffer bo na zo ko comprendre émission te c'est là de la can salut mais mon ça m'a belle télé ndeti ando de monte mabilité peut-être faut monde ça tolo yo so comprendre que mais ko tsate c'est quoi tolo le monde en logique mais comme pas ça ouais c'est là de ma belle là soutien télé ça le cambarando ya soutien ou ma belle tellement ba youtubeuse va se provoquer il faut qu'on réponde bango que ah ça bozo ça la rando dans mon regarde ça rando dans ma belle ngai boelelo. Mais c'est un de des poèmes parce que ma belle et moi, je pense peut-être la plus à de mon musique. Ma belle et moi, on a été dans le bon, salut. La découverte de Makuna. Et ça va. C'est rien donne. La donne, les Laurent, ça m'a cassé parce que ça va chauffer. Ça va chauffer, là, c'est vrai de les lots rendre ouvert. Na limite, maman bijou, te maman bijou, skizingaï, parce que nous avons dit l'émission, maman bijou, il y a un bingaï, mon coup, maman bijou, mon coup, qu'on t'a expliqué. Salut, bandeko. Gako, nanga, maman bijou, maluba. Dans un YouTubeuse, ça a 100 000 vues. Et 100 000 abonnés dans la chaîne de YouTube. Mais Mikolo, on a invité à comme Serendo. Parce que Serendo a tout découvert de la qui est bien été. Ailleurs, après la live a béni donc. Et ça m'a fait le même mot. On est ce que photo Québec. Tout banda kosolo na Serendo aller à moi la joie qui était pour moi Mikolo la chaîne à Serendo la zone de mes sous-soutés. Bon, maman bijou par respect, n'a aucun le quoi. Oya kana par respect, n'a son assis qui n'a pas déjà monté, n'a pas démarré déjà. Maman Serendo na pe mana likambo za nini ya. Tala ndenge ozomela. Ti. Na vie ya lix sa modèle oyo lakisa na mokuna avant banda oswana yo moto oza na bonne vie boye oyo ezali expliquer biso nano tomona awa na sali makambo nyonso ezali. Ah mama bijou ezokita moto mitema ya sila shofaki na oyo eza arende maya bijou
oyo eza saucisson jambon oyo eza saucisson mosusu tala yango babe eza ya plastique tete eza décoration te bakamaka oyo eza nini oyo mpeza bajambon nauti kolia oyo nini oyo ezalaki na maki oyo kuna eza oyo baconfiture donc eza ebele ya jaune yango eza ya rouge yango bamaki tolie ti biloko ezalaki to mosuku mpe nanga sa démarrase bon moi bijou naza atako explike biloko te kaka eza démarre rando te sirendo ya mama azala okimanga ya déplace ya kotia micro bandeko ngai naza mama bijou mikolo nako kotravaille na scène na sirendo na po bayoutubese mpe mosusu babanda komesanaka ye ok mama bijou merci pour la soutien na merci kotema lelo ezali api sirendo na effectivement mama bijou ndazoloba eko komprenaka toza bato balinga na mama bijou maloba aza nani youtubeuse na youtubeuse minene quoi en fait alingi koya kosala nanga lokola mwa partenariat mike likolo ye moko alingi na ye na ofuti nanga ye te azalaka bénévolant bon na orespecte parce que ahonoré en fait naa la sirène ngai aza na 1000 abonné kutu nakomi ata kombe te moto a 100 000 abonné akiti ti na 1000 abonné api na kiti mpo ozaka la sirène yoka niveau bon mama bijou tokei olingi nini teme lelo eza nini bakestion eza yo baréponse ezayaka api sirène ndo na lobi okoti live tomoni yo na live moko ya monene awa ekoti bavie ebele na youtube live oyo eningisi lobi na butu ozalaki présence no wana mais sirène ndo na niveau oswani na live wana osali rando na fi moko boye nga question nanga eye natuna yo oyebi fi yango boweleli nini ekami bozalaki koswana en plein live bino mibale na bacommentaire yango